La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Lelo penza toena okolobela mamba concert ya Ferregola. Bandeko nanga, ba audio eza, tope ba video eza, oyo ba Gaulois bazo regrette eloko nini oyo eleki na concert ya Ferregola. Ngana ebisa bino, il faut on dit ma critique. Après concert, il faut on dit ma critique. Pour ba critique nde salaka, lobi kuna mutu améliorer musala na ye. Mais lelo ki fanatisme e boy saka batu ba critique e ndimi saka batu ba critique li soute. Lelo ki fanatisme bokoma ka ki fanatisme ata muto sa lelo ko mo boy o eza non ki tokote, mais bino kana ki fanatisme boya bonzi mango toujours. Ba eloko moko après concert tozela ba critique po ba critique wana yangonde sala ke batu na biso ba mata olingaka fali olingaka fer olingaka kofi ba critique wana de sala ba mata bande ko faire sali abeti concert abeti arena kota plainte boyite batu azaki ebele. En tout cas, na yo sala analyse oyo tant que Wario te, tant que Gaulois te, mais na ye ko sala analyse oyo to ye ba eloko ni bandeko. Ba video eza na otiela bino ba video obo mona bino moko eloko nini oyo esali soni. Eloko nini oyo ebeti fo, eloko nini oyo esali mabe. Kota la Ferregola a musicien munene. Ferregola za artiste mboka na biso ya munene ya mukiete bandeko nanga. Babiloko mususu il faut ko bongisaka. Babiloko mususu il faut ko yekolaka. Video eza o esali soni na otela bino bolanda ana Xile Botelwa TV. Bande onanga soka eza mbala no liboso vraiment continue na chaîne na biso en tout cas, o s'abonner, o commenter, o aimer, o partager ba vidéo na biso eza malamu. To partager vidéo o comme la Ferregola. To partager vidéo et comme la Ferregola pour que à la prochaine occasion ayeba ko bongisa likambo o biso to monique eza erreur. Natela bino na nu Gaulois moko to yoka na nu message ya Gaulois wana moko après toko yoka lisusu message oyo Ferregola lobaki o epesi vraiment soni o esali vraiment soni eza kitoko te. Exactement. Batuloko ba Ferregola, ba ngalo bango, tango za musicien, obeta partout na monde. O simba mbongo, po Ferregola na mbongo, a simba mbongo. Bablo musu, za bablo mobo kenda ata ba cour boye kula bablo musu. Ferregola beti ba français moko na podium oyo epesi soni. Epesi soni. Or, faire un musicien munene. Faire un musicien ya munene. Babilo muso ebikete. Na ebi yango bientôt ojumu bobo kendaka ba cour. Ba niveau ba mbongo bwana ngo bwana ba mbongo mo posu professeur moko yaka oye kusopela ndako. Eza sonité. Eza ko yekola. Lelo ko kebeta na poto bo ke ndengo kenda ko beta na poto be ba français ba koti ba koti pe na concert. Bandeko to banana na mwana na garçon au jeune garçon au Gaulois après to ya na vidéo oyo ya papa na biso Hervé Makambo o lobby o esali vraiment kitoko te. Esali vraiment kitoko te. Concert à faire to moni vraiment kota plein ça va. Plein vraiment makasi. Mais batu ba se retrouver te. Beta banzembo akala tala bomona ba concert eloko sala bato ba se retrouver za banzembo akala mais Ferregola beti beaucoup plus banzembo asika banzembo akala o bato bande kozela ba yoki yango te faire ana ba Jésus de Nias ana banzembo kitoko ya kala o boko ko imaginer te pour faire aemba bien wana pena toko kota ngudu tite to ba Wario boko yo kota duti te Ferregola aemba kitoko ana voix ba Angelo do ayemba kapenza banzemba kaleze ya kitoko ba 100 kilo ba banzembo za ya kitoko ebele
banzembo yango bomona ki fali pupa na arena na ye abetaki banzembo ya kala po banzembo ya kala nde esalaka bato base retrouver banda bango na banzembo ya kala po yo kota na banzembo ya sika bagolwa boyoka nga ba o baolandanga boyoka ololo babosela pena ki fanatisme te ata oya o commenter mabe ata oya ofinga ata oya oloba mais ce que ovandi yo moko pena oloba non moi so mamba oloba na raison totali concert à faire bande bandel tisuka faire ayembi na voix kitoko batu batondi concert full à craquer pour batu bazaki vraiment ebele mais batu o biloko batu bande kozela yango te bazui batu ba se retrouver te totiana nu golwa oyo après toko yoka faire gola to landa bandeko nanga seza mbali boso koti na chaîne na biso o s'abonner o commenter liker o partager ça malamu to partager vidéo o ekomela faire gola ekomela epena partout to partager Kofi pe to za pena dossier na ezaka passe nzamba saela ba musicien na biso o ba koma pena sérieux po eza passe bande onanga to partager s'il vous plaît to la likambango yango ba golwa ebele ba longwa ba golwa ba koma ba warrior ba warrior muso fe ba longwa ba warrior ba koma ba golwa bolingi te balo bana ba artiste na biso vérité alors que critique nde esala ke mutu a avancer na vie faire gola zo sala entrer lokola mutu obeta concert ya Bralima na municipal ya Masina entrer lokola mutu asumbi na bilamba azoka soni bato ba remarquer ka asumbi na bilamba sko azo tambola pour a dissimuler a bombanier. Entrer le la maman Gerda azoya azo poussa na malem pour appeler ça Yesu bisou. Entrer le la mwana ya maternelle aye ko habilité siko ilamba na e baby azoya malembe. Ata de nili zakota na église na eboité. O biso to bende ko zela ba golo to bende ko zela. Yango te. So lobi ke ilamba oyo wana munena lata on 2014 oui ton dimi c'est pas grave. Mais bon oyo siko ya bras cassé oyo ala tele yango nini. Otala nanu ela tele nini fait gola ki ko la tele biso. Aza mtali bumunene alati lamba ya dongi et puis atie sengle elambo fali déjà la tango déjà na ba arena na awo yo la tango lisusu na bino ba gula ka ko tsa munoko boza ba téléphone ya malonga te boki ko filmer kuna bo bimisi image ya concert ma belle ko sopeni bana za golwa na lo ba vérité pour na faire bino boye bo mando tinela photo a fali o pour na sa na ngonini bandeko na biso ba congolais il faut kolukaka vérité ezaka bien il faut to lobela ba musicien na biso vérité to zala ka wana te pona ka ke non nga comme na kumisaka fali ata fali asali mabe na ko lobele vérité te nga comme na kumisaka faire ata faire asali mabe na ko lobele vérité te il faut to lukaka ndenge nini ya koloba na bango vérité. Ce qui tobi to kende na biyema normalement faire gola a mutalibu munene akoka ki olata elamba dongi wana o alata kite atia senge na kati ebima moye sa mo ba chiffonner bonge vimba bo akoka ko lata bongo te pour aza mutu yali bumu munene bilamba na lataki abimaki bien tala o alati na deuxième jour ya bangeli wana abimaki kitoko ba bilamba o lateze bele okoyo ko sala ka teke comme ye pa lataka ensemble o nga pena lukana copier na lataka ya modèle wana non il faut sala la différence bo keseni il faut ezalaka muta libumu nene okolata dongi te fali ala na libumu te akolata nepe dongi problème te metande ti veste nini ne marche coûte wana o fali alataki ya veste wana bras cassé fali kuta za muta libumu te malataki yango ya mulai mais faire gola lati yango ya mukuse mutu o faire gola kopiaki mutu o ya kopiaki poto eko mona après faire gola kolate lambana ba plibiele biso mundele moko alataki yango mais manke wana soki mutu wana o batiaki alataki lambana azaki na libumu te aza mutu moko mukie aza vraiment na nzoto te aza pena mannequin amukie pena mutu alataki yango bomona odonke modèle moko boye pa ya mutu wana esimbi mais pa na yo esimbi te po tozo tenir compte te ya bato tozo zwaka ba midèle tango zwi modèle pa mutu tenir compte ke ye pe simba ke po peut-être amunene po peut-être amukie mais biso to kopiaka comme ya alataki boyenga pena data sans tenir compte ya morphologie ya morphologie na yo faire gola abeti musique nyonso abeti penza musique ya kalate o ezongisi pena bato na ba mémoire tomoni ba sœur na biso ebele ya poto na bisi bino ezaki plein à craquer full do bato bazaki ebele na concert à faire
eza bato musu balinga ba se retrouver kana ba musique ya kala e ana ba mama misu ba banda ta ba serana ba banda kokosa mwa ba kokolinga ba bibali wana ba musique affaire wa kala wana ba sera ba nostalgie wana ba nzembo ya kala wana o pene linga ko sa bato ba se retrouver mais Ferregola beti yango te abeti yango te. Pourquoi masolango ya bolingo ebandaka sukali na debita la fera yemba banzembo bien yo moko benganga bebe opakolanga mafuto bakisi zelo yana banzembo musu batu bazaki pena ko bataki pena matoyi baozela bayoka ngo na concert mais fera yo betaka banzembo na sika ba golwa ba maîtriser banzembo ferete ba golwa ba oyemba te po ba maîtriser banzembo wana te. Tomona fali pou pa beta concert abeta ba droit chemin abeta banzembo ayemba okuta yemba na 2007 ba album ebima na 2007 metanga beti ba arena na azongisi yango o sentir que azongisi batu na mémoire. Mais Ferregola musicien mukiete babilo musu eza BRR il faut qu'on dimarango mais trop de fanatisme bagolo to ndima te il faut qu'on dima BRR musu il faut qu'on dima yango et ça très important car BRR wanande et aussi l'avancement ya musicien na biso. Fallait à ça ko abeta concert ngana muno personnellement ngana mune sika bako critiquer les falite mais batu baya ko critiquer batu ba loba ma critique ezara bien to boya raté na loba ok critique eza bien pour yangonde sala ke mutu na biso a avancer yangonde sala ke ba mission na biso ba avancer ba critique nde etombola musala ata biso ne to sala na ba YouTube to loba toujours ba critique na bino ezara bien to tiaka ba numéro na biso na pona bato bazaka na ba critique au sala au moni que te ana critiquer place bo sala ki côté obengi bisote ursil botelo active bobong sa pena na groupe na bino tala koto yangonde esala musale tombwama mais ceux qui to landeli concert a fali bandane bandelti suka to landeli botala entraîning offert à sala ki na concert bomoni entrée à faire alors bozo siko différence entrée à faire na entrée à fali mais sali offert à beta dida sa reine za sala mukiete eza sala munene eza stade munene tala ba norme o fallait abetela ki concert tala ba norme o faire abeteli concert. Pourquoi batu ba benga faire ça toujours local? Pourquoi tala entrée au fallait à kota ki tala entrée au faire à kota ki mais bango mi balé ba musicien so to epe na voix peut-être to yo ka faire na voix ki to ko le ka fali wana toko boya ngote même ba wario wana bako boya ngote po ba yebi yango ke faire ana voix ki toko koleka fali mbala sima bo bongisa oza musicien moko munene sala mo entrée na ezala mo eloko moko boye mo eloko mo boye spécial mo eloko mo boye esala akitoko entre fali gangisa batu staro batu nyonso bakoteli adas arena batu nyonso bakoti concert po na yo alors tango okota batu fo ba sentir que ye wana Ferregola aye mais entre Ferregola zaki n'importe te entre na ye epataki te entre na ye esali impacte te koleka entre fali Ferregola amonaki na sirte ke ona lobaki ote Ferregola talaki ba image a fali te batala ka pendere mo pena fali atali pe ba image a Ferre
batala na ba image. Alors Frère Gola atalaki image ya Fally, amonaki concert ya Fally ndenge lekaki. Azaki mieux placé ya ko sala le contraire. Donc asala o eleki. Tango tali deja ya liboso ndenge eleki yeba ke ya mibale Lucas ko yo oyo osala ya mibale osala o ekoleka wana donc isala penza ke non obeta concert moko o ekoleka penza o eko epate o battre record wana ezalaka bongo. Soki ya kota ki boy nga fona sa différence nga na fona memela ngo sko na ndenga boy Frère okota o mataka na podium na ba divagation boye wana koti. Bandeko boza na tela bino video mususu eza o na olobela likambu o ngana nya yo olobela likambu ya il faut ko kota ba cours. Soit soko moni ko za na ba difficulté pour na oloba français ko loba ngona pembeni na miso abatute. Ba misien na biso ba yeba ateke basala aberer o a musicien moko munene mais o sala erreur moko mukie na TV o ekofingisa yo o moni kende na abwe na za na problème a français na problème a français na koyo lo bango na miso batute vanda kimia bomba mayele na yo faire abimisi ba français moko o batu bakatika parti wana nde ba otambusa na réseaux sociaux. Parti o alobe malamu batu bakati yango tetala congolais afinga batuka na place à défaut femme Tamara Lobango. Moi ça perte de sang na Bible batalaka côté ba côté fort na été bafinga kaika ba côté faible na Bible. Moi ça perte de sang mais à part wana zaki na ba côté fort et un dernier mot comme ça ba congolais tous à la bongo congolais finga mutuka na côté faible côté fort to bosanaka o nyosi ya malamu olobe bosani ya malamu nyoso oyo loba batu ba bosana ngo comme batu ba finga ka batu ka ba côté faible ba ozwa ka ba côté faible no yango batu ba finga batu. Alors tango ebike na ba difficulté yo mo tango ebike wana difficulté ko ya prononciation yo mo tango ebike français peneza ko mo mobulu ko bimisango te na miso batu bombango loba no lingala tozala biso ba congolais tona biso ba congolais monoko na biso zaka nango lopoto te loba no lingala beta no lingala na systématique beta ngo posé zala no très à l'aise obeti lingala no ovandi na okimia c'est tout. Na place oyaka koloba français o échoué pour ekoma problème non. Boza na tela bino video yango boyoka boyoka bino moko erreur o Frère Gola asalaki boyoka bande onanga to sabonaka please so ezambala no liboso o continue Irsil Botelo TV en tout cas au s'abonner au commenter liker partager biso na Facebook partager biso na Messenger partager biso na WhatsApp partager biso partout et au samalam to partager vraiment partout nzambe akopambola yo critique ezara bien pour na ba mission na biso ba avancer. Alors si on continue la vidéo pour yaka akofinga to regretter makasi pour critique ezala vraiment bien pour faire avancer ba musicien na biso tolanda. On va danser. Si vous voulez monter aussi, on va faire l'organisation pour que vous puissiez monter aussi. Voilà. C'est comme ça Paris. Parce que je sais hier, les gens ils sont partis avec leur argent. Mais aujourd'hui, les musiciens doivent manger aussi comme d'hab. Ah oui. Oui, Ah oui. Ok. Voko. Ambassadeur Ferrari. Oh, c'est la rana benga yo. Yaka. Ambassadeur. Avance. Ebite soki bino moko boyoki to bwana posa na bandila esika wana. So bwana posa na bandila to bandila kasi. Na ebite so boyoki esika wana les jours ezani. Ezani to bozela na bandila peut-être ngande na uyoka mabe to bandila nan. On va danser. Si vous voulez monter aussi, on va faire l'organisation pour que vous puissiez monter aussi.
Voilà. C'est comme ça Paris. Parce que je sais hier, les gens ils sont partis avec leur argent. Mais aujourd'hui, les musiciens doivent manger aussi comme d'hab. Ah oui. Oui, oui, Ah oui. ok. toyebi te bamisi ya mboka na biso basala yango na nko to ezalaka nini po peut-être tobanda olobake basala yango na nko po kota mbongo baa na mbongo baozanga mbongo te mpo na ozwa mwa professeur moko boye ayekusa bango français baozanga te baozanga mbongo wana te ozwa professeur moko ayekusa bango langue normalement bamisia na biso nde bakendaka partout baa bato mo bayebi anglais bayebi français il faut bayeba minoko ebele priorité anglais na français il faut bayeba ngo po baba mission international bakendaka partout tango okende partout il faut yeba ba langue ebele il faut zana ba langue non se défendre il faut zana ba langue moko e permettre yo o se défendre ata soko ok Angleterre oyebi ke na lobaka anglais na ko se défendre. Ok, France, oui, qu'on a le français très bien. Mais Babiloko ba mission na biso ba tiara kate. Eza ke azo professeur mo boya ko pesa ke kurso ba mona ngo e ko diminuer bango na yeba ate. Il faut botia ka na Babiloko mususu. Babilo musu yango esala bino international. Babilo musu yango esala bino pro. Obi ke mission na biso o atake o apata kutana ba anglophone au lo bangla betango dada. Ba mission na biso bolingi ko yekola eloko te. Bolingi ko yekola eloko te, bolingi ka bovandi na bino, eza kitoko te. Boa batu mo boy osupe professeur na Congo tona ba professeur a malonga. Okoza pe professeur mo boy ayaka opesa ko cours chaque pokwa na ndaku. Na ebite so bomona yango ekitisa bino e na ebaka te. Na miswa batu ba mission na biso na miswa batu basala ka berere ebele na miswa batu kosala berere bo ezaka kitoko te mais comme ba Gaulois to pe ba wario bolingaka na bino critique te o mona batu ba ya kota na vidéo o ba ya ko finga sans que ba revoir concert sans que ba mona que oui il faut to critiquer. Il faut tout le côté fort ezalaki côté faible pe ezalaki côté fort ezaki batu bazalaki belé faire rigola yembi kitoko batu bakota ki belé côté faible ezaki faire abeti beaucoup plus banzembo sika na place abeta beaucoup plus banzembo kala batu bazonga na ba nostalgie wana ya ebeti beaucoup plus banzembo sika côté faible ezaki faire rigola alati kitoko te. Fere a mwindu akoyoke elataka fumba kata na verre o alata kite amuta mwindu quand même ba couleur ezaki belé fere akomemaka fumba kata na verre wana alata kite mais comme baba fanatique bolinga critique te bo comprendre lo kwana te bo mona ngo te boyaka koloba. Toebite muto alatisaka feregola muto alatisaka feregola s'il te plaît revoir tala awa bomoni photo na tie bino fere alati kitoko ana be bilamba kitoko o esimbaka ye ana ba look musu ya bien o esimbaka il faut revoir comment kolete star na biso eza concert to boy te me muta ko la tabila tela la tela te po eza concert. Babilo mususu e babilo mo ekitisaka ba star na biso babilo musu eza babilo mo ekitisa na place tombola bango star abeti concert a tombwami mais ekitisaka bango toujours eza kitoko te. Mais tu peux se félicitations quand même na fait rigola tonzima ki te ke Adidas Arena wane ko kozala plein ndenge zalaki tonzima ki yango te menzambe na bulungu na to mona Adidas Arena et tonzi batu batonzi to moni vraiment comment batu batonzi eza bien makasi ezaki kitoko so to ye koto pa papa na biso kofi ko ba faire molili oui na salle molili ezalaki
Et puis bato balobi ke Kofi a chrétien ferré mais alekisi yango na ndenge bavantir molili siko linga bana bapelisa mwinda bana efaye bapelisa mwinda babiloko wana nyonso eza baorganisation yango bomonaka fali soko obeta concert akomaka na lie wana akomaka na place wana avant akomi atali badisposition nyonso ezaka bongo po eya na bekipi mosusu otie bango confiance mais okomi sur le terrain likambo oyo otielaki confiance yango te bango basali likambo oyo bandeki kosatendre basala yango te bango basali bekipe ebele ezaka bongo bekipe ebele vraiment eza bongo yo tie confiance osatendre basalelo likambo moko boye mais likambo yango oyo ozozela yango te bango basali. Alors, esengara ata obeta concert, koma wana sur le terrain, ata un jour avant na butu koma tala, et ça l'andeni so batubaye, est-ce que éclairage eza, est-ce que lokobo, eza important ma casse. Mais félicitations quand même na fait rigole, vraiment te féliciter yo, concert et l'équipe bien malgré ma critique auto sali, mais te monique oui, côté population vraiment ezalaki. Côté population vraiment ezalaki wana mutako yoko yo kosate to mutako yoko yo critiquer te to moni bazaki ba photo balakisi na sima na sima bato bazaki te oui c'est normal même na concert a fallu na sima bato bazaki te mutuni yango o linga ke va na sima tala liboso te bato bazi vidéo ya bato bazi ba photo a podium na sima c'est normal na sima podium mutu mo talinga kovanda bato nyonso bayaka kosopa na liboso mpo batama ambeleka liboso kote oyo ezalaka ke mutu aomona star te bato bakota wana te mpo bavanda place wana do ezalaka normal mutu atondisa stade mobimba bandana ebandeli ntina suka te ezalaka kaka omwana na place moko boye place wana mutu amoni ke na ovanda bien te baovanda te bapusani kote mosusu meme na URN ezalaka bongo. Même na URN so bobi bo revoir ba vidéo ya URN bo mona ke na sima pe bato bazaki te na sima podium bato bavanda kite po mutu moko ta ko linga ke va na sima podium amona star te mutu tu olinga vanda pemben azwa moi snap azwa moi vidéo ka ndenge ezalaka mutu tu azala asala bongo. Mais félicitations à faire rigola au battre record pour na battu vraiment population ezalaki est belé. Mais à la prochaine occasion Luka Obongisa à la prochaine occasion Luka osala lisusu mieux de osala lisusu mieux que ça de opesa biso lisusu le meilleur opesa biso lisusu le meilleur de osala pena ya malamu koleka oyo outi kobeta. Félicitations to pesi pe merci na Fally Ipupa o ayaki ko fongola ba concert na poto to pesi vraiment merci na Fally Ipupa o a fongoli ba arena na poto soki a fongola ka arena te peut-être lelo to ngato découvrir te faire rigola mais to découvrir faire rigola na population pourquoi parce que Fally Ipupa a fongola ki ba arena na poto. Alors to féliciter pe Fally Ipupa d'ailleurs ngana lo baratoko ko kanisa Fally Ipupa na faire rigola te po mutu na mutu ana ndenge na ye Fally ana bandenge na ye bimela faire rigola pe ana bandenge na ye o abimela de bango mibale bakoyoko kokana jamais toko kokanisaka bango te po bango mibale bakokana ka te mutu na mutu ana ba talent na ye mutu na mutu ana ba capacité na ye mutu na mutu ana ba point fort na ye to pe mutu na mutu ana ba point faible na ye. Alors merci beaucoup na bato bolandaka biso merci na ba abonné nyonso Ursil Botelwa TV to pesi bino merci na ndenge botsaka vraiment litoyi na bino pona koyoka Ursil Botelwa TV wana to yaki kaka na critique na ba concert na biso kaka ndenge ezalaka après concert esengaka critique ezala po biso mona makambo ndenge moko te nga nasalaka kifanatisme te mais nasalaka analyse na nga lolenge esengeli en tout cas naboyi kosala kifanatisme na ye kosala analyse na nga concernant concert ya Fere Gola nalingaka Fere nalingaka Fally nabinaka Fere nabinaka Fally nayokaka Fally nayokaka Fere donc nakoki jamais koyo kotela mutu moko nasali analyse na nga lolenge esengeli bande ona nga partager biso na WhatsApp partager biso na Facebook partagez biso partout nzambe akopambola otindela baninga lien tsa balia na biso na statut na yo e ozala malamu mingi wana nga na bino tokutani à la prochaine occasion ce qui Yesu a zongite bisous bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.